Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Au kombo ya tata pe amwana pe tata molimo mo santo biso nyonso na lelo moto na monte sika uti aye ndako nzambe bato mususu bakebi sala bayebi pe makambo dato te ba mususu bayebi me ba occupation toye kosala nini na nzela olobi oyaki ndako nzambe na kei centre d'accueil pour lelo eza le 12 septembre yango tolongo baki na bandako koya ndako nzambe ezalaka na objectif toyaka kosanzola yawe koyoka mateya na ye koyoka liloba na nzambe à travers motei koyoka ba instruction à partir ya responsable oya kotelama awa ya kopesa biso ba message et puis na suka nango tosalaka offrande action de grâce biloko wana nyonso il faut kokokisaka yango mais poto kota la mateya o totangi na mikana totangi na koloba likambu oyo esika nga nazalaki kovanda tozalaka na problème ya mai madame une fois tambola na tongo pona konolukaka mai lelo toza so na problème wana te mais tant tozalaki na problème wana fo babima na ba 3h 4h po mai ezalaki passe nga naza mwana kimbanseki mais lelo babongisa biso nini ezalaki kosalema tolanda likambo soki babimi bamapango oyo moko ezalaki na barobine soki bakuti esika mai ezobima bato balala bamapango mosusu mai se bandai kobima na ba 3h bango bayebi te madame na baninga na ye bakoprofite baza na bango ya kolala tika tozwa mai bakozwa mai basali batour walo komona madame azozonga mbango nini bakolo nango balali bayebi te papa bakolo nango basali bayebi te ke mai ezobima balala pongi yango biso tozo profiter po totondisa babiloko nyonso okomona basali batour ti soka nango basilisi bakolo wana pe ya lupango wana tanga mosusu bakolamuka pete baya kosutuka na ba 5h lupango etonda mai 5h robinet ko bima lisusu te sili mai se kangami bosela ti lobi okuna tala likambo ezalaki kosalama bato balali pongi me bato ba profiter yango ndenge toyaka na église bo na makambo toza nango tolongwa na pongi ezali l'arme que Satan utilise pour affaiblir yo na mwa temps wana yazo sala makambo ndenge na pesa exemple bato balali mai ezobima bato bazozwa ndenge na bamboka na biso balobaka mutalona safu na tongo akombolaka matiti me bato baleka na 4h balokota basafu donc ndenge toyeboye tozala na pongi te po bato mosusu baya kolokota na bango te et puis tozala pe distraité na mwa temps oyo epesameli biso towuti kotanga mokanda na pison mokanda wana soko tolandi dictionnaire ezobengre ewuti na mot grec psalmos chant sacré wana dictionnaire donc banzembo ya bosantu yango wana définition ya pison donc eza banzembo n'importe qui te oyembi na yoka ko telemi non pas n'importe lequel eza ba chant sacré banzembo nyonso eyemba miawa banzembo ya bosantu bana Israël bayembaki banzembo yo banda babimaki na mboka Israël na sorti na bango tang babimi kuna na Égypte ti na prophète Malachi eza 150 cantiques 50 yebanité et comment magna prophète et ça là dans le temple à Jérubbabel David a commencé 73 Asaph 12 Kola 11 Moïse moko Etani moko Salomon 2 50 inconnus pour nani la plupart bayembaka banzembo bazalaka ba mama lokola ba mama bazalaka vraiment considéré te yango ba kombo na bango ezali awati
Mais parmi 50 cantiques, oh, yebani ba kombote, ba mama bazana 4. Oh, totangi ezali pisom ya saf. Troke na ba détail te. Mais lobinin. Eza molayi me biso tozwi kaka 14e na 15e. To tumba kambeka, to pesa action de grâce et puis to respecter ndai na biso. Po ete na tangu na pasi Nzambe akobundela biso etumba et puis biso to pesa ye esengo. Donc soko tali chapitre yo pisomo yo verset yo ezali kolobela mingi action de grâce na bandai oyo biso to lapa esengeli to salela kango. Pona tangu na pasi Nzambe akobundela biso. Tala condition Nzambe pesi awa. Na tangu na pasi ngai na kobundela bino. Me tangu ngai na kobundela bino, bino bo pesa ngai esengo. Tala epai to uti lelo ndenge tozali awa. Tozwa kaka mukolo ya lelo. Mukolo munene. Papa nkuluta lobaka na biso mikolo aboye, likolo ezalaka ya kofongwama. Mais soko to landeli awa, ba mususu ba yepo choral na ye ko yemba lelo. Ba mususu ba yepo ngai ne mutu nazali na programme. Bisonde. Ba mususu ba ye okeno kuta na ba jardin, église ko sile la ka kuna. Action de grâce ayebi angote, ayebi te ka lapaka ndai. Metanga okoma na ndaku abadi ko lela ba problème oya sanango. Ozali ko lela pourquoi? Nzambo saleli nini? Na journal lelo ya munene. Ba mususu na libanda bakosili l'église na libanda kosomba bilamba asombi polo aya meki na kata tuni baninga ebongi azongi lisusu. Bakosili laka akuna. Aucun ba classe n'en parlons même pas. Ba mususu pene kaka tovandi boy distrait sur toute la ligne. Tina poko abondeli ye wana kei. Oyo nyose koleka awa azali non partant. Nzoka tolapa kindai ya kotumbela kanzambe mbeka. Donc ya kopesa kama bonza yango na ndai tolapa ki. Pona nini? Na tangu apasi a libéré biso. Tala tokenda kapa ya papa nkulutwa. Papa moko ayaka kolela kaka pa ya papa nkulutu kolela ya lela kaneka. Un jour papa nkulutu alobina ye mais toi tu viens chaque jour ici, tu me poses des problèmes. Oya ko posa kanga ba problème moya ka maboko pamba po na libanda yo sana mbongo te. O papa na sana mbongo te abi savon bateka na libanda ko somba te. Même savon oni ko somba ta savon te oya ko lakse pa na ngai yawo kako ya ka kolela. Bande ko lelo biso nyonso to longwe na banda ko mukolo monene to yeli positioni ya ko lakisa bilamba encore bana basi mikolo ba swa nenge reni yango wana kaka ba musuba linga jona boye po alata na uniforme ya mouvement te alata bilata lata asala ka 5 tours ba ya ko tambula ka liboso na biso na to mona ka bangwa démonstration sur démonstration. Tale sika toza distrait batu bazotoka mai. Yo lala pongi nini kuna na bajardin kuna na bakibanda oyepe kaka ndenge wana apro bandiko lela na pokwa. Nzamba ko bundela yo ndenge nini osaleli ye nini awe lobi clair ke na tangu ya pasi ngana ko bundela bino et puis suka nango bo pesa nga esengo potola pa kindait na utana bino na likolo pona kotonga lingomba ya molimo santo toyi kampiko na misala bandeko soki ondimaki lingombo cela veut dire na likolo salaka na papa tolongwa na distraction poto pona maki pona kosalela ye poto lapaki nendai toleki na pison tokoti na exode ndenge na lobaki tokozala bref na ba fondation muka na exode mutakomaki yango Moïse yazali na famille ya Levi fils de Layamaya et de Yokebedi akomaki mikanda mitano Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome.
mokanda oyo exode lakisi kobima bana Israël bakotaki bowumbu pendant 430 ans suka nango Moïse sengelaki abimisa bango na kolela na bango bakotaki 70 babimaki 600 000 mais tango bakomi na le mont Sinaï, les Sinaï, mais ils allaient précisément dans le mont Horeb. Pour les Sinaï, c'est une chaîne de montagnes. Bazala ki liboso ya ngomba babengi Horeb et pas bazwa ki mibeko. Tanga aw. Tango esengela ki ba kota na mboka elaka, place Moïse a ponaki bato. 12 personnes pour bakende ko espionner mokili. Bakenda ki basala ki aller-retour 40 jours. Mais na retour ni ne salamaki. Déclaration ya batouana devant la masse. Ngai parto na mona rango c'est toute une dissertation. Et zan enseignement ebele na ko épingler moko. Tangu ba ye liboso ya masse pa ya nkangu nengi biso batambusi. Yoka maloba na bango. Batu to moni kuna baleki milai. Toko kokate. Toko bunda na bango ndenge nini. Babangi. Misusu balobi te ni bale balobi non. Oh nzamba saleli biso donc assurance toko bunda. Toko longa bango. Nini bomaki lelo yo bana Israël tokoma kotanga mi bale kaka bakotaki. Bango nyonso wana 600 000 basela ki nanzela à part oyo batanga makite na oyo babota maki nanzela. Pourquoi bango nyonso tu bakota kate? Mauvaise communication bande ko to bangi saka batute. Lingombo toza na période ya soins intensifs makambo mbangu. Tango zwi likambo telemi liboso a masse yeba ba termine no ko bimisa po bato bakota na likambo ya papa Molimo Mosanto. Soki yo telemi no jolobi tokenda ke na réunion kuna na ville papa makambo tala ndenge balobi na biso est-ce que toko koka soki so lobi bongo c'est fini c'est un péché papa dange na lobaki na biso c'est un péché de désespoir ozo risquer pe balimbisa ote pour décourager masse yango moni tala bato ebele bakenda te bakufa pona nini mauvaise communication kobanga. Tozali na période ya iyo tolanda makambo ya bamibale lewa swana Alep bazala assurance ba moni na bango bato wango balobi bungi pa ito uti nzamba bundeli biso to kuta na basoda minene ba armée to traverser mai bungo to ko bang même ata bazala ki na bobangi tant que bato puisque bazala ki pe bato yo sona kale bazala ki c'était des humains peut-être ko banga pe bazala ki mais ba exprima ki yango te. Bande koto longola ko banga na makambo na nzambe devant la masse. Et là, on salamaki quelque part na otanga placité. Si ça n'est toki, papa pasteur abaniko kata ba montalo bi chiffre rond. Boyebi lingomba ezotonga mana chiffre rond. Chiffre rond. Alebo kokisa. Tango ba bengi mukonzi wana po aluka chiffre rond na cellule na ye yoka réponse. Oye ko uta wapi. Papa pasteur esika zalaki asali reproche po ayebaki. Na tamuke mutu moko azalaki koleka. Ayaki ne cellule te. Po tozaki na rencontre. Abimisi 50 000. 20 000 apesi na cellule mususu. 50 000 apesi pa mususu. Mbongo ebimi. Mais mutu deja mukonzi azalaki ona lobi oye ko uta wapi. Bandeko enseignemeza mingi na likambo wana. Ba détails ebele metan ezate communication toye baka ko transmettre makam même biso ba oyo to lobi to kasate kaka ba responsable même moningo vandi na ye pembeni outi na répétition outi na église makambo nino zolo banaye makambo ba lobi na église oyambi yango makambo oyo outi ko zona nkamba o transmettre ngo ndenge nini na bobangi ou bien ozo ko assurer bato. Mibeko totangi awa eza mibeko ya lingomba pamba teza mibeko na biso lelo ezotanga mepa na biso ezalaki ya bana Israël lelo eza mibeko na biso mibeko oyo
ngai na tikala kaka na mobeko moko. Na mona kezali résumé ya ba mibeko nyonso. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Okozala na banzambe mosusu te liboso na ngai. Batata ba mama. Phrase oyo ebangisaka yo te. Ngai nazali nzambe ya zuwa. Nakopesaka etumbu. Tozwa kaka phrase wana zuwa. Donc nzambe alingi mbanda te. Nyonso to tosalaka. Mibeko wana oto bomaka. Oto bukaka. To dérangeaka ne nzambe. To zwilaka ye mbanda. Puisqu'il a parlé de la jalousie. Je suis un Dieu jaloux. Donc tant yo zwi nzambe mususu. Donc zwili adversaire. Napesa bin exemple moko. Tozala yeko ya centre d'accueil mikoleleki. To komi na Sainte-Thérèse. Pour naza mwana chango. Bato ba yebi place à Sainte-Thérèse. To uti kimbanseke. Pour juste to katsa. To zwasko direction ya Kimbuta. Na coin wana. Pai babuki balingi batonga stade. Mama na biso na kata mutuka moni mubali na ye na mwasi mususu alobia awanga na kangai. O nazoloba je vécu ça. Alobi papa mamoni ya kosa kangai ya kosa kika lala kina feti ye wana na mwasi yangu. Mama linga bima to kangie to bondeli mama moye kakati. Alobi botika ngalele kwa na kangie za preuve to lobi mama. Ozana kata mutu kozo kende centre. Et ça la ka date historique. Mama wana yo kite suka nango to bondeli. Be meni nga na vanda ki alingi même as abima na fenêtre. To kangi mama to calme. Mais nti to koma ki awa mama wana tikala ki soko lobate. Ma uwa ekoti na ebite pe nga na mona ntango to kotaka mama wana devia ka zongaka. Po to encadrer ka yeka po akota awa. Mais nenga na monaka abeta po atikala ka suko lobate. Sisira bimaka kendaka. Tala pasi ya mama wana ezali pasi obiso to sala kanza tango tozo sala makambo ya sengelite. Koyiba matatoli ya lokuta, ulula basi ya bato. Ko déranger mokolo ya yenga. Koloba kombo ya nzambe pamba pamba, ko tosa baboti te. Nyonso tu wana to sala ka nzamba lingi yango te. Paso to lobi wana lobi pona mama wana yango wana papa monaka. Siko tala siko yesuka ka ndenge ni na motema na. Kozala kaka, beto zala kaka. Tozana mibeko ya lingomba. To saka leta, to zala ba opposante. To linga benemi na biso, to menaka diamba makaya te, papa mbenza derema lobaki yango ya encore de diambères au sein de l'église. Papa mbenza lobela kia on enkam. Ba diambères, ba zanan. Marge mate ezo sopana. Kumela masanga. To melaka te, to tika biloko wana, to binaka te, to sokolaka bolumbu te, to swanaka te, magie te, kisi te, to kendaka bandaka bambikudi te. To kotaka bandaka bambikudi te. Bangwana ne bazali ba opposant ya papa. Papa lobi na nkamba bango ba lobi yake pa inangai. Et puis ba tour wana to sala ke pa bambiku de pesa ka bisoni. Et puis ba remarquera te bato ba sala ka ba tour e pa bambiku de kaka sans position. Bomona ngote. Pona nini asoka longolo maladi moko ko zong silomi sato. Okomi mutu na ye kenda kaka kwenda vutuka. Et puis ye moko ba problème na ndako na ye. Nazalaka chef de cellule na mfumungando. Papa moka zalaye ko salisa quelque part. Mutu na biso kaka sala ki mwa église na ye. Nazalaki mutu na biso nenga to mesana ko landa landa. Batu na libanda bazozela mukonzi wana mbiku dipo abima pesa bango mai. Po babonga selon bango. Na kata ndako na yebisi bino nazali ko loba makambo oyo nga na vivre. Mwasi na mobale babani ko beta na makofi. Kuna na libanda ba adepte bazali ko zela. Mais ye mwasi na mobali na kata ndako bitumba. Babani ko finga na bosoto. Mwasi abimi na eteni lamba. Akimi. Mobali pa abimi. Tolo poela. Lobi yaka okomona ninge na kosala yo. Soka nango azongi azwima ya nkamba bani ko sali sabato. Et puis batu wana bavandi. Tala degré. Ya batu. Muntu azoye bate. Ke sengeli ya sosola.
tokotaka nyongo te tofutaka banyongo futaka nyongo eza teke ba defse eloko basalaka batour na ndako na yo me yo mundimi tozaka na kanda te tondimaka mabe na biso toliaka ngulu te toliaka makaku te toza pe na mibeko ya lingomba toyebi yango ba interdit bana Israël bazalaki nango 613 tobimaka na balaba na liputa na tolo te tomelaka tumbako te les jeunes totika tumbako c'est une drogue eza drogue soki bakangi na poto kosala plus de 20 ans de prison selon bakilo oza nango vernis serre corps bras cassés ba mini jupe mèche plante mandefu nakendaka na mboka moko muntu azolali ko accompagner papa pasteur pa kotsa une église akene vendre ça ye tala mandefu papa na bengi ngabi nini boy papa na pesi ngai na bimisa mbonga gilette na pesi ngabi avo bimana papa pasteur kende ko somba gilette ezaka lango pe dimanche te abimi asombi mandefu longtemps alongoli batu bayelinga babi mbuta osungi biso po ayokaka te me toyeba ke likama mandefu nganga munene akota likolo te toyebi lisolo la papa derema alobelaki yango likolo mandefu totika ba tatouage ba piercing et puis ba pantalon bana basi tozo comprendre te kuno bimisi première photo ya mondimi kuno bimi photo ya pantalon ba mèche toyebi te tozo lukani on ne comprend plus rien or biloko oyo esengeli yango totambusa nango mokili surtout dans des réseaux sociaux poto na poto et puis ba maman et puis yango pe Adam koya aka likola Eve ba maman kuno bimisi photo yo wana zo défilé en uniforme robe moulayi mais kuno bimisi photo mususu yo wana ba plante na ba pantalon ozo lukani omeli masangani olangwe na degré ni masangana kombo na ngoni tozo comprendre te mais papa molimo mosanto azali koteya bandeko na mibeko toleki tokoti na mukanda na biso ya Ezali mwana ya Amos na famille ya Levi azalaki nganga munene ateyaka bako benge même cousin ya roi Uzia ateyi na tango ya ba Yotan ba Ezeki ateyi na tango na bango donc azalaka même grand prophète ya makasi Sérimona ba Ezekiel na ba Daniel. Hier azalaki koloba na bana Israël ke bo changer sinon te boko kenena itumbu. Chapitre totangi bato mingi ngai na sala ka ba débat mingi na musala poto za ba noki mbangis. Baloba ko papa simoki mbango na Bible azatik. Chapitre yango. Pamba te anwa Esaïe déjà alakisaka biso koya ya papa simoki mbango na chapitre to kotanga alobi ba égyptien bakozala kolela bakozala na passe bakonyokola bango l'Égypte c'est l'Afrique mutako ya ko contredire wazati ezala o bazolanda ngai bazama ngoma mususu moko ta ya kolobao l'Égypte dans la Bible c'est l'Afrique cela veut dire ba africain ba bana kolela bakozala na passe prévenez que c'est nous qui avons connu la colonisation. Souka nango bakotinde la bango un défenseur Bible français lobi défenseur na lingala balobi mosungi oya kosiko la bango na ebité na Afrique centrale et puis balobi na katikati ya Égypte donc na katikati ya Afrique batata ba maman to yamba pa sengoko na mawawo ya salaki ya Afrique précisément pas ngana auto telemiao na RDC. Papa molimo mosanto ayaki rôle na ye yango wana pona ko récupérer biso ndenge na yoki banzembo yemba mi aw yango wana chapitre oyo batata ba mama soki moto mosusu atunyo pesa ya tuna ya pesa explication oyo aye akokende libanda akokwea na komba simoki mbangu te ndenga na kwei aw. Ici on parle de Simon Kimbangu, c'est lui le défenseur au milieu de l'Afrique. En Afrique centrale, na mboka oyo ngana oto vandi. Na ebite so bazali mibali. So to bito banda kotanga banda na tango wana 21 quand Kimbangu a parlé nan. Aujourd'hui on parle de Luther King mais c'est en 43 44 à peine. Mais na 21 nan azala koloba.
Yangwana ye ayaki ba mbikudi akala balobaka déjà. Basalaka Jean Mbikudulu. La prophétie oto kotanga nezai. Yangwana pe ezali na kati na Jean oto kotanga te. Bapôtre batuna ki Jean. Bapôtre plutôt batuna ki Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Phrase oyo, Jean chapitre 16 verset 12. Place la kisakake kolo Yesu asilisaka mosala te. Il n'avait pas terminé sa mission. Pour alobinin nazali na makambo ebele na koyebisa bino me bokoka koyamba yango te. Kasi molimo mosanto akoya. Molimo ya solo. Yene mutako mema bino na solo c'est solo. En français c'est toute la vérité. Ce qui oye pa na nganga na lobi na yo na yebisio makamondambo mais vraiment makambo ko yoka ngo pa noko na biso. Cela veut dire ngana silicité. Vraiment makambo ko yoka ngo pa ya mutu kingani. Cela veut dire ngai on a yebiso ce n'est qu'une partie. Donc nzambe papa nkolo Yesu abimisaki une partie de vérité pa ya bapôtre. Toute la vérité yangwana papa Simon Kimbangu ayeko pesa biso na le 12 septembre ayeli biso mbangu di Afrika maya sweka maya tombe. Ye wana mutu ayeli biso mukolo na lelo pona ko libérer yo na ngai. Chapitre ya Jean 16 12 mukolo mongo to salaka débat sur papa Simon Kimbangu tana lobi na ye zwa Bible alobi na ngai na yebi bino bakimbangisi boloba kaka Jean 14 ngana nazo peso Jean 14 te ngana zo peso Jean 16 12 13 tanga ona yebi yango tenga bikasi tanga tangi na moni ya zili net alata ki linette 3 fois atangi ngabi veuillez m'expliquer que ça la déplacement te expliquer ngai quand Jésus dit que celui qui viendra va vous conduire dans toute la vérité. Qu'est-ce que signifie toute la vérité? Et c'est celui-là qui viendra, c'est qui? Nien banda mukolo nti lelo yo na biro nanga kota alsote to koma opesa nanga mbote na tikela etan yango batata ba mama biso to sepela po ete ezali période na biso ezali temps na biso batata ba mama ya papa Simon Kimbangu oya yaki avant papa Simon Kimbangu ya deng to moni nezayi il y a eu des prophètes qui ont parlé. Nous avons une prophétesse qui Mpavita maman Chimbavita yepa teaki à part là qui n'a Simon Kimbangu. C'est la raison pour laquelle elle était brûlée, puisqu'il y a un autre enseignement. À ce enseignement, il y a un qui pas abandonné à Sangisi, Jérusalem, c'est ici dans Banzakon. Bandimi était. Alobi Nzambe, Azali noir. Bangonyo se bavanda à Banzakon. Yang Bozomo na voyage en Kulumbi. Il y a un problème là-bas. Ce qui papa qui est kuna to yebite ko yasi. Mama Kimpavita sakolaka. Avant Mama Kimpavita, bakoko na biso, baye baka Kimbangu te. Mais bazala ko invoquer e Kimbangu, za confodi la mwana, e Kimbangu. Ce qui mwana mama sali morne, e Kimbangu za confodi la mwana. Mwana wana kolela. Mwana kolela à partir de Nzembo e Kimbangu za confodi la mwana. Baye baka mutu bazali convoquer te. Batuna ka bak Kimbangu ngona to yebi ete. Yango papa Simon Kimbangu ayaki ayeli biso makambo o tozanango ramener l'homme noir vers sa créateur, transformer l'homme et puis réhabiliter l'homme. Pamba te tant to sala ki mabela na jardin de Dé to kimaka to potaka mbangu. Papa Simon Kimbangu ayepo azongi sabiso a transformer biso na kindokyo to zwaka. Kindokyo to zwa. Yango moni papa Simon Kimbangu aye pa longola biso makamwana alongola biloko nyonso yo balatisa ki biso la réhabilitation de l'homme noir et puis la restauration de la nouvelle Jérusalem aye pe poete ko zongi sa nouvelle Jérusalem yango ba mindele ba yebi mais moyen ba lobezate po makambo basalaki ba pacte ba sinaki moyen simbezate. Yango moni papa mama papa Mr. Fwas ba bengana kaye. Tanga lobi mono ya banzan lombola kanti anye kamenkinge kulukulu amvindo kwani. Babienge outu wapi? Yonan. Papa Mr. Fwas est chassé par les blancs.
balobi oyo bakobandi banzembo na yo yoza ya biso te babenga na ye likolo ya nzembo na uti koyeba awa alobi epai na ye kovanda kana kansaki na ye kobonga nzoka awa te ye wana mbala moko ake na ye nkamba ake kovanda ku yango bandeko toyebake bato nyonso to bazali kodéranger oyo bazali koloba bayebi na bango bamosusu mpe ignorance bamosusu bazobatela nano kwanga na mwa autorité wana yango biso tokotambusa mokili na kombo ya Kimbangu tozala makasi tolanda papa Simon Kimbangu tosaye kuna na nkambo oyo azali koloba ye wana Molimo Mosantu bakokende te tokovana na bango libela yango yokaka nzembo badirija bayembaka biso tokotambusa mokili oyo na kombo ya Kimbangu nzembo wana linga yango mingi awa pe jeteke alobi azoyemba ke mosala oyo tozali kosala ezali ya moto te touta na yango ya likolo yango moyini akosepelaka te jeteke azoyemba nzembo moko mikolo mosala oyo tozali kosala ezali ya moto te touta na yango na likolo yango moyini akosepelaka te donc mosala oyo yo na ngai oya oyo kosangana na nani touta na likolo tosinaki topretaki serment yango moni bitumbeza même na kati na lingomba ndenge tovandi désordre pour nini Satan tindi ba infiltrer na ya à tous les niveaux ba infiltrer. Il dérange au niveau du sommet, il dérange au niveau de l'église, au niveau du collège, il dérange au niveau des paroisses, il dérange à la ville, il dérange dans des communes, dans des mouvements, dans des sections, dans des postes. Yango moni papa zoloba mais finalement ils ani mutu mususu avandi na kati ya pembe na papa mais yoka lokuta influence makambazo bimiseso ebate ozuilango wapi mais tango za pembe na Molimo Mosantu vanda kana ye mais zala pe correct ça l'effort yango moni na ba niveau nyonso passe yebi tumba pamba te to yebi susu teke Molimo Mosantu ayaki pona biso to yebi teke ba infiltrer pe ba koti ba landaki papa Molimo Mosantu pamba te tanga ba bwaka ke na tanga ba bwaki Satan na salo bi ngai na vandi awa nazo zela yo tanga Molimo Mosantu ayalo bien oye ça va bitumbanga na yo to zala makasi batata ba mama papa Simon Kimbangu ayelaki biso 3 pouvoir scientifique, pouvoir politique, pouvoir spirituel. Biloko papa Simon Kimbangu ayela kibisanga. D'abord aye po azongisa muntu pembe na nzambe poto kimaki a transformer biso poto zwaki kindoki to lingi ko tikate e kindoki komi na modèle mususu e komi na ba science occulte. Donc tozoye bati mboka ezotanga maka ndengo wana batu bakomi ko zwa makambo ya mboka mususu bazali ko mema yango aw moto monga lobaki na ngali kambo soki lelo yo bosi kizangeza nzembo ngate mnayemba nzembo yemba ke Afrique zoba mutu mwindu zoba nzembo jeteke mtayemba uzangima yele zoba soki ba chinois le ba tala ba chinois ngi batondi awa na ba indien tala ba église ndenge sopani awa yo moni chinois akina ko sambele pana yo mutu mwindu akosambela nani mais soki ba chinois wana ba yena l'église na bango awa mais bandimi muso ba kena kokota na église ba chinois bandimi awa tozali tokokende tokono tikana ke no tester na lokola nzale zalaka mingi bana bazotanga te nazo kufela mingi malade tikana ke na église ba chinois soki ba chinois ba yena église awa biso tokoningana mais to salisi ba église belebele ba ningani bakangami na nzambe na bango biso to zalaka ka bata bolingo ndenge to yemba nzembo papa Simon Kimbangu atila biso bolingo tata simo kavovele tutunga zola twa wisana mpasi vo twa disa di bundu dia dise patata poto tamusa lingombo yo lifo bolingo soki bolingo ezate tokotambusa lingombo ndenge yango toyeba ete papa Molimo Mosantu alingi biso mingi to landa o ezali koleka pemeni te
Bomone nenge mokile komia. Dans la télévision, au monde nenge bato fingana, bazo banga lisusu te. Benjire komi facile. Okotala tata munena leki na télévision bazo finga baninga na ye. Okotala pe biso a montasali audio azoko finga. Biloko wana yango wana ezozongisa biso sima. Ba photo ya mabe bakangi mutu quelque part bazo ba exposer na télévision. Ba exposer na ba WhatsApp. Izo la kisake to bungi nzela. Nzoka papa simoki mbanga yaki ko telemela biloko wana. Me kala mingi te nyonso wana yiko sila. Même bato bazali ko déranger biso pembeni. Mutu monga lobaki na ngai centre d'accueil tala ndenge yango ekomi pembeni. Bandeko tata moko akendaka na restaurant. Ake kuta mutu mwindo moko boye avandi na ye azomela ne lokote. Ye tata wana baniko kabula masanga. Ilikola zalaki mundela yiko kuta ba mindela lobi allez vous tous allez prenez. Ake futa lobi ne donnez pas ces noirs là. Bo pesa na noir wana te. A Jesus akabuli biloko. Soki noir wana talie pa avanda ki alobi na ye merci. Yabi oh ngana privé ko lia yazol bakaka merci. Allez akabuli susu batinoso ba meli. Ake susu. Pa tatango atali alobi merci. Azo sala azo kabula biloko na restaurant tata wana mutu mwini wana azo lia tazolo bana kaka merci. Atuni pa ya serveur mutazala iko servir. Alobi oh papa servant. Sikoyo mutu nazo privé biloko. Azo ba merci abi yo yebiete mais ye patron ya restaurant autre. Abi nini abi c'est lui le patron. Ah donc mbongo nazo kosa abi nazo sengo merci pour so kosa mbongo na boutique na ye restaurant o ya ye. Yango bato no so moni bazo tonga pembeni to koloba na bango kaka merci. Po eza nango ya biso. Anko peto yamba bapa na centre d'accueil Bela. Bandeko Mobutu akana kia sala lena. Ligue des États noirs d'Afrique. Azui da sala lena. Papa Diangena Touni Mobutu. Vous voulez créer quoi? On a l'ingéna sala lena nengi ligue d'arabe ezali. Pour arabe pays arabe azana ligue na bango. Ngapela l'ingéna sala ya biso beta noir. Tiens. Ligue ya beta noir. Yango yo lingo sala. Papa Diangena Touni, vous avez un ciment? Abi et c'est l'islam. Yo ko sala ngona ciment nini? Oko sangisa ba mwindu popo sala ligue ya beta noir. Avec quel ciment? Na ciment nini? Vous n'avez rien. Mobuta bunda isimbate. Baninga basala bazana oya bango église. Yo ko sala ligue d'État noir na ciment nini? Avec quelle église? Église nem ya mte tombo la kamboka. C'est la religion. Zoba Bible tanga ba prophète du sakala. Bango vous allez ko sala na banzambe. Bazali ko sala na ba roi. Pomboke mata. C'est l'église, c'est le soubassement d'une nation. Totika lolendo. Totika tumbo la bato. Papa Mkimbango ba tumbo la gaïté pour un jour à confondre biso nous allons ramper un jour biso nous toko ramper. Ya ko telema. Tanto kenaki na cours biblique na moni mu konsinanga to zalaki na ye idée ya likambo ye. Pona ko kende na cours biblique obligatoire tango bokomi kuna bokoleka na mboko babenga katadi. Quel que soit âge na yo. Quel que soit mon nene, oko rampe na grotte wana, oko kota. Un jour bisonus to rampe, nengi to rampaka na tadi. Papa simoki mbanga ko sala debu. Jete ki, bongama. To sil salanze mbo na senga ki. Bongama ka deja. Ba tata ba mama. Bisono to zalia watoye ba ete. Makambo to zali ko sala lelo. Ko déranger lingomba. Ba montage, ba mbasu, lokuta, bilata lata, bilialia, kozoma kamba libanda komemawa. Un jour nous allons ramper. Et puis lingombo il y a des fois tobando tala ngona musika. Batu mingi bazala ko renier lelo bazo tala ngona musika. Jo mona mona ka moko quelque part na koloba likambo na te molimo elingolo bate. Mais ce sont des gens qui ont régné ici. Mais jour ba soana kana bongolo biso ba oyo témoin trop kene na befale. Tant ba soani papa Diangena yeli banga lobi
Et puis, bah, fingani na makambo ye zangatina. Papa lobi, un jour vous allez quitter cette église. Le lobi ba kenda. Moko kenda, moko atikala. Abi, un jour vous allez quitter cette église. Vous allez regarder cette église de loin. Papa diange na yaka na voiture na ekuna na bongole pa bazala yiko swanela. Makama mabe. Yango na bandeko. Tokanga mapo mukolo ya ko bima champion. Biso nyonso tozala na ye. Yango tolobaki na machi. Likambo na nzambe kolongwa. Na mabota mususu ekoya na libota oyo tokobotela ngombuma. Papa mama biso nde mutu esengeli to tombola kombo ya Papa Simoki Mbangu. Totonga Yerusalemi. Tosala misala. Tozala bana mibeko pamba te. Yesu asundolaka ba juif. Il les a délaissés. Alobi na kolongola likambo na kopesa ngo na libota mususu. Libota ngo yango. Jeteki. Libulu, Imangwa Dimisio, Okomi Pena Lolendo Wando, Ezaliko Zongisa, Lolendo Wando, Ezaliko Longola, Iti Samotema, Yosaka Kimangu, Apesa Yomayele, Yoko Salela, Makamwisina Mokili. Iti samotema, Yosaka Kimangu, Apesa Yomayele, Yoko Salela, Makamwisina Mokili. Ozalaki na libulu, Imangwa Dimisio, Okomi Pena Lolendo Wano, Ezaliko Zongisa, Lolendo Wano, Ezaliko Longola, Iti Samotema, Osaka Kimangu, Apesa Yomayele, Yoko Salela, Makamwisina Mokili. Iti Samotema, Osaka Kimangu, Apesa Yomayele, Yoko Salela, Makamwisina Mokili. Papa Simoki Mbangu azali incontournable. Yewana vande na nkamba, Papa Simoki Mbangu kiangani. Ayaki pona ko libere biso tozonga na buzoba te. Tozosili sana lisese oyo. Tata moko azalaki na prison. Tango bache na prison, suka nango prison na ye sili, ba libere ye. Tango ba libere ye, abimi. Abaniko kende. Abaniko kende pa prison ezalaki na ndako ezalaki mwa distance. Akomi na nzela moni motuka ya prison. Na bantaba na kati. Bantaba ebele na kata motuka. Ekola bata motuka ba yebiye. Amoni ba na ba prisonnier pe musu bazali ba prisonnier libre pe bazalaka ba bimaka ba keno sala misala bazonga na prison. Na quelques prisonniers pe bazalaki na kata motuka. Bapese oh ndenge nini obimi alobi na bimi. Kombo na ye alinga musuni. Tata wana kombo na ye yango wana alinga musuni. Babiso bimi na bimi ba libere ngai. En tout cas yo bien. Bongo bino ba uto babito uti ko zo bantaba lelo ba ko lamba bantaba na prison. Atuni nini? Babi me lelo bantabo yo directeur albaki to ko so bantaba po lelo ba prison ba ko lia bantaba. Mon cher ngabe na moni fana beta tour habité yoso bimi ate ngana na mukanda nga sina bimaki déjà oh débat wana amati na mutuka ti na kata prison abani ko beta ba tour pa baninga na oh mais yoso bimaki yo sani non na ko tala bino kaka oh ça va
Nenga zala ko beta tour wana mukanda o ya prison ba pesa ke na poche za lisuti. Ba bimisi bantaba, batu ba lié bantaba. Nenga biso to koti na bilialia. Makambo nyonso tu. To bosani ke esengelis to sala oyo to zala ngo déjà ya bien. To zonga susi mate epoki mbangu sa yaki. To zonga na makambo ya mabe. Tabebo mami yepa lia po alingaki musuni. Tango asilisi kolia. Directeur de prison bengi ba prisonnier. Alobi lelo to lesaki bino dernier festin. Donc bino bozala exécuté bino batikali na prison. Yango lelo to préféra ki to pesa bino tababolia musuni. Ya sengenzela lobi pardon ngai sina bimaki non. To yebi yo so bimaki me a ozali ko sala nini. Ozongi ndenge nini. Asengaki pardon o ya sengaki musuni wana liaki ezalaki ya suka akufi na ba condamné au moment où il était libéré ba linga musuni to sebela yango wana pe ko liaka kabiso okomona bango ba yaka liboso na biso ajeteki ba bini muta ko sala bango pe likambo azate ils ne sont même pas inquiétés soki ba beto gangeli bango ba kena dirigeant ba ke bina donc ba yé to so yebate na ba paroisse moyen te ya ndongo lingi conflit sur conflit ba linga musuni au moment où nous sommes déjà libérés mais to kangami na misuni o ya kala nzoka papa msimo kimbango ayeli biso une autre vie to tongane yelusele ba lingi ko tongate na ba coin ko tala bangel face ko tala ba poudre ba linga musuni bango wana biso nyonso to landa papa msimo kimbango lokola to lingi to zalanda kisa okombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Salut la famille, salut la communauté congolaise et Zangai Wabino, le PDG Jires Siara. Nayeli boso na bino kopé sabino banonce lokola momesano. Toza na conteneur bar 58-54 au Ezo Kende le 20 septembre. Topesa ki bino déjà banonce pour mona ki déjà na ba réseaux sociaux, ba publicité na biso Ezo Leka. Tosengi na papa, maman, ndeko mwasi, ndeko mobali, yo muto tikali na biloko, benga biso poto ya ko récupérer yango. Deuxième message eza programme toza nango semaine oyo na weekend oyo tokozala na ville ya Pioya, Bloomington, Mamouf et puis Galesburg. Donc weekend oyo. Weekend prochain tokozala na ville ya Chicago na ba ville nyonso tu eza nzinga ya Chicago tokozala kuna. Mais semaine oyo yo mtovandaka na ville ya Pioya, ville ya Mamouf, mais ville ya Galesburg, ville ya Bloomington se préparer benga biso tinda ba adresse to kozala wana na weekend oyo na 4 villes autopesi bino. Donc programme to ngai to pesa bino yango wana milengela soki to leki to kozonga lisusu te. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.